HP Media. Toujours il y a appel ebele, plainte ebele, il y a même la rediffusion il y a mercredi. Maman moko benginga lobi maman en tout cas na lundi émission mais nazo capable pourquoi mobali na ngai abalanga toza na ndako sika moko tozo vivre mais abimakana moi si il y a patron na ye Jésus. Maman eyebani nazomona ngo basine nyonso na sala nini maman kolimbisanga po nalobaki okomelanga na Facebook na WhatsApp okomaki yango te mais toyokaki sujet na yo ozomona makambo ya lolenge ya boye ndenge ezokoma na kati ya bakouple d'avance avant diable a pénétré couple na yo avant diable a ya ko jouer na kati ya couple na yo e bandele makambo nyonso ezali yo moko ezali choix na yo lelo tozola bato mingi bazali ba victime ya ba choix oyo basala na vie na bango oza victime ya choix oyo sala yango peut-être ozobika vie oyo ozobika yo osalaka choix pona nini eloko nini influence ki yo po yo sala choix olandaka nini olandaka beauté nature beauté ya extérieur olandaka nini olandaka voiture olandaka veste wana lataka mokolo wana olandaka elamba oyo esalaka informe olandaka plante ou bien perruque ataka mokolo wana olandaka HP Media. yo oyo ozolinga osala choix po okota na libala esengeli au préalable oyeba d'abord ke libala eza na ba aspect mibale. Donc libala ezana ba aspect mibale oyo sengeli oyeba. Donc libala ezana deux bases primordiales oyo sengeli oyeba. Na kati ya deux bases primordiales ya libala, tozali d'abord na première base oyo ezali spirituelle. Esengeli d'abord oyeba tangu na koli na komi na âge moko boye ngina s'engager na libala. Koyeba ke libala d'abord eza na ba base moko spirituelle. Base spirituelle pourquoi? Parce que toujours ba liboso libala mutu asala libala ya eza nzambe. Mais Dieu aza mutu to mona katele. Dieu c'est le spirituel. Donc na kati ya spiritualité esengeli oyeba ke libala eza d'abord spirituel. Tant yo koyeba ke libala eza spirituel na monde spirituel toza na deux mondes. Oyo toyebi eza na monde oyo eza ko appartenir na nzambe eza pe na monde ya diable. Alors libala ezalaka monde moko deux mondes et se tirayaka donc bitumba ezalaka na deux mondes pour yo o réaliser libala yango ntango ozokota na libala esengeli oyeba déjà ke na kati na libala nazokota eza na ba monde mibale ezozelanga. HP Media. Ce qui rend l'homme heureux dans le mariage eza mbongo ya mwasi te. Mais ce qui rend l'homme heureux dans le mariage, c'est le fait de tomber sur la femme que Dieu avait prévue pour lui. Ndana mobara pasteur Noël n'a pas sa témoignage nanga, batu ba yebi yango na ko asena ko lobela ngote. Le jour où mon mari est venu vers moi, il n'avait rien. Parisien refoulé. Plongé na kati makambu na nzambe. Azan l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté. Mais ayako ebisanga je t'aime. Comme toute fille quinoise qui se respecte, na tout nenga doza na nini. Alobi na l'autre côté chérie. Je n'ai que la Bible. Mais tant Nathalie kaka aspect na en extérieur. Nathalie bonzambi. Nga alobi na lingara na mibali ya boy. Pour nga nazaro kola nazaro banzambe so salinga grâce au pesa nga mobali ya mbinga lokola nga na repeso merci. C'est-à-dire que na mukutu mobali ya vie na ngate mais j'étais déjà en train de traiter avec Dieu. Oyo akela mobali. Vous comprenez mais la Bible dans toutes choses faites connaître vos désirs à Dieu par des prières. J'étais en train de prier na ndo banzambe mukolo pesa nga mobali azala mbinga ponga na mwasi mbinga. Na boy un jour nazo mobile en tout cas je vous respecte beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez na batu oyo balingaka mibala mikuse mais j'étais en train de prier et tant nous avons dit mobile vers nga mobile yango aye na forme ya mibali ngana lingama na mbongo te pasteur Noël. HP Media, chaîne qui vous édifie.
Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, des cognos fidèles téléspectateurs, il y a émission Téléfemme, to pesibino lisusu mbote na kombo na Yesu Kristo. Toza ne sengo vraiment ya kombo na bino lisusu ebele liboso ya itando ike na bino, kota l'émission oyo bolingaka mingi, émission oyo edifiaka bino pe mabota na bino, émission tolobi Téléfemme. Téléfemme ezali émission ezolo banatina na mwasi, pe natina na libota, pe natina na mobali. Papa saluer en passant parce qu'il y a beaucoup de papas bazo réclamer ba bibiso pe tolingi tous à la pe ba invité ya Téléfemme. Téléfemme les alliés émission aux alliés concis uniquement pour une femme. Yango na poko na lelo to pamboli bino vraiment to pesi bino merci parce que bozo landa biso ebele na monde entier na nzela ya YouTube na nzela ya ba chaîne na biso local vraiment nzambe a pambola bino. Tous en essayant toujours ya ko partager na bino sur un point oyo ekomema bino lisusu na réflexion oyo pe kosunga bino lisusu wana boza kobika na se na moi. Lelo toza na teme moko o tosepeli lisusu kolobela yambona yango tozosala ba rappel ya koyeba ke émission na biso Téléfemme elekaka chaque dimanche à partir ya 19h na Congo Star Télévision, chaîne Oezali na TNT, au côté la biso, chaque dimanche à partir de 19h, émission la bino Téléfemme Ezali Kolekapé. Chaque mercredi à partir de 15h30, 14h30 plutôt, émission la bino Téléfemme Ezali Koleka. Tozo pe sa merci la bande ko nyoso bazota la biso, pe la bande ko nyoso na nzela na émission la biso bazui kimia, bazui restauration, ticket nzambe abate la bino pe abomba bino lisusu. To pe so pe mbote yonde ko zota la biso kaka lelo, okutani na libaku ya kolanda biso lisusu na poko na lelo, to pe si mbote ticket nzamba lola apambola yo. Émission la biso Téléfemme mamokona lelo toza na sujet mususu ya sika o tolingi kolobela sujet o pourquoi parce que tout na sujet moko o ezalaki vraiment délicat ezalaki très important sujet o to bamé kolobela likolo na divorce. Divorce, c'est un sujet ezubiso tango mobimba penda sanza mobimba tolobelaki sur ce sujet. Ezalaki sujet oyo touchaki batu pe tozwaki nango bapele ebele batu batunaki baluka bayeba lisusu malamu nini oyo ezali divorce. Na yango kolamisama sujet autontique aussi sa divorce Saint-Esprit a permis ce qui biso sengeli d'abord koyeba soki divorce ezali na libala tolobi divorce na ba oyo babalani parce que moto abala na été divorce et kolobela nango ye et le côté peut-être et ko édifier pour ayeba lelo soki na bali comment na ko se comporter soki na bali nini on a koki koyeba na tina na libala pour être na koya na divorce c'était vraiment likolo na sujet oyo tolobaki lelo to manyola et le monde a montré dans Zambé maman Maria ou azali invité na biso permanente vraiment to manyola ki to lobino esengeli to kota lisusu na profondeur parce que yambo ya kokoma na libala et singa kaite batomi bale bakutana na yango thème auto sepeli ko partager na bino na moi o ya me ezali comment faire le choix du conjoint ou d'une conjointe le lengeni ni esengeli na yoko sala ko pona na moi si to mobali beaucoup ko sala na ye vie elongo. Maman Maria, bonsoir encore. Bonsoir maman Noëlla. Merci beaucoup pour la présence na yo maman Maria. Merci. Tous les singles à partager thème au na maman Maria ndenge na tsoloba azali vraiment invité la biso permanente parce que azalaka tout le temps disponible tango tozalaka na posa na ye yango maman Maria toti ko silisa thème monene oyo tolobela ki likolo na divorce lelo to sepeli toloba totali tolobi ete divorce et pesa makape komaka mingi na bao babalani mais po ete bato babala na sengeli na bango bayebana yango tolobi ete to memela bato thème oyo comment faire le choix du conjoint ou du conjointe. Maman Maria, tant que tu as comment faire le choix du conjoint ou d'une conjointe, Maman Maria, azo comprendre ni lipe, azo kotali sabatoni ni likolo na thème o tolingi to décortiquer na pourquoi na lelo. Atondi pasteur Noëlla parce que question posée est une question très capitale, est une question moko ya ko répondre likolo te. Ya kota na mona mozindo makasi parce que bandeko baza kolanda
bayeba bongo ko comprendre na oetali le choix du conjoint ou le choix d'une conjointe. Nga par la grâce de Dieu bandeko nyonso bazali kolanda na yebi ke boze ebele oyo wapi bo lobaki pe bo encourageaki biso l'autre fois na ba question na bino na ba encouragement na bino et wana naza ko saluer en passant ba maman nyonso ya plaider ensemble pour l'homme de Dieu baza scotché na minito bazo lande mission parce que bazelaka ngo balobi prophétesse Maria tango bo salara émission wana ya télé femme ça nous édifie et baza ebele baza kolanda na pesi bino mbote shalom au nom de Jésus. Toujours le choix du conjoint ou le choix d'une conjointe. Ndenge l'autre fois na lobaki pasteur Noela oyebi biso tokoki koyanolaka na mituna na bino likolo te nalingaka que la Bible parle. S'il faut te répondre à la question aux lobela le choix du conjoint nana olinga tozonga na Bible tozonga na Bible onyo se bandela kuna. Amen. Oyebi pasteur Noela ata bandeko balobaka onga asambelaka te na mopagano lokuta bayebi que même avant la mopagano okelamaki nzambe mutakelaki yo. Bible ezoloba ke au commencement Dieu créa l'homme et la femme, c'est-à-dire que bato ba exister quitté même pour mopagano la ozolanda ngai avant exister, c'est-à-dire que nzambe akelaki yo. Et pour te lobela tout ou te répondre na question ozolobela le choix du conjoint nana olinga tozonga na Bible et pas ya mokeli. Naza bongo na livre ya Genèse chapitre 2 na kotanga verset 18 na kosote na kotanga pe verset 21 à 23. Bible ezoloba boye. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que même avant Adam a fait le choix, il y a Ève. Nous avons mis au préalable au salut la choix. Je vous en prie. Parce que Adam a fait le choix. Oui. Apparemment, dans la Bible, tout le monde a dit Adam a fait le choix. Adam, on l'a présenté la femme. Ce n'était pas son choix. Bien sûr, pasteur Noëlla, ne vous en faites pas. Tu peux me présenter quelque chose, mais il faut la choix là. Ce qui c'est quoi les choix là, je peux refuser, je peux repousser. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas une autre aide semblable comme Adam. Il n'y avait que des animaux et êtres différents. Oui. Donc, apparemment, il n'y avait que Ève. Donc, pasteur Noëlla, oyebi o nazoloba eza bongo. Tokotanga yango. Amen. Tokotalisa comment est-ce que ezalaki pe choix ya Adam. Eza lokola ndenge toboti bana na kati ya ndako. Yo za mama na za mama. Il nous arrive des fois au PCP moi na saucisse boye mais alobi akolia na saucisse te me représenter ki yango. C'est-à-dire que soki eza pe choix na ye. Akosepela nango pe akokamata yango. Parce que oyebi Bible ezoloba na Ecclésiaste que loko sikeza te. Nyonso yo tomonaka na se na mo ezala déjà. Vous comprenez? Donc, on te vivra même na kati ndako. Ngana lobaka ezara modèle à lola. Eza modèle ndenge makambe sala maka na kati ya bonzambe ndenge continuer ko sala matilelo. Nzambe azalaka dictateur te. Dieu ne nous impose rien. Yango zomona même na kati ya Bible nzambe azoloba je mets devant toi la vie et la mort. Mais nzamba lobi na ko conseiller bino bopona na bino vie. Vous comprenez? Mais après c'est biso na nous libre choix. Il nous présente les choses mais il ne nous impose pas. Dieu ne nous impose rien mais il nous propose. C'est comme ça que dans le jardin nzamba monaki que Adam zalaki emoko. Et la Bible dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzamba monaki que Adam ko continuer ko zala emoko te. Alors je lui ferai une aide semblable. Là tozo kita. Vous verrez que Nzambe alali si Adam, asali Ève, amemeli.
Tant Amélie a imposé FT, pasteur Noëlla. Il y a la Bible sur le bac. Tant Amélie F a imposé que F les mois sinayo. Non non. Mais Amélie Kaka cadeau na kitoko. Et tant Adam Zomona a sali pe choix. C'est-à-dire que Adam a choisi avec Dieu. Dans les choix du conjoint, n'a pas que pour tout tomber, tout bandeko parce que biso aussi to sali choix, to za na alliance, to za na bandako mabala. Mais pour na bandeko na ba sali choix te. Nazali ko conseiller bango ba choisir elongo na Nzambe. Amen. C'est-à-dire que l'homme doit d'abord se remettre entre les mains de Dieu. Qu'il soit païen ou pas. Parce que nous avons dit tout à l'heure que tu sois païen, mais au lieu qu'avant on existait, tu as existé parce que Dieu l'a voulu. Et ça n'a pas été existé par Yemoko. Tous nous existons parce que Dieu l'a voulu. Et même les pagans, même les chrétiens, les célibataires, choix na bango et seigneur va ça la bango mon côté pasteur Noëlla. Il faut que nous devons choisir avec le Seigneur. Attention que ça de la raté, il y a moyen que tu choisisses avec le Seigneur. Le fait il y a le baka que na lingi siko na ça la choix. Nzambe sunganga na tomber na choix oyanga parce que Adam Bible sur le baquet, Ève a été tirée d'Adam. Il y a un pasteur de l'angle le baca. Moi, si nous sommes na moi, à mobali, que tu sois célibataire ou pas, aux ana mobali nous. Pour au exister en tant que femme ou en tant que fille, sauf que vous allez qui tirer quelque part. Il y a un monde comme aux autres biso na thème à mon autolobé, autolobé Nicolas a choix du conjoint. Là la zone le baquet départ il y a ma camunion so et zali ko boya na no ko pona yo moko. Vous devez apprendre à choisir avec le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Maria. Vous devez apprendre à choisir avec le Seigneur. Vraiment, Nzambe apambola yo. Et ça tellement tozolobela. Vraiment, et ça très important. Mais quand yo zota la biso na poko na lelo et sengeli oyeba ete na vie et sengeli o sala choix. Donc tozoloba likolo na choix ya conjoint, pe ya conjoint parce que toza koloba na kati na libala. Moto yo abongami alengelami po ete akota na kati na libala. Donc moto nyonso yambo ya kozwa eloko asalaka choix. Eloko na kumisaka Nzambe Mama Maria wana eza na souveraineté ya Nzambe. Moto moko ta asalaka choix botama na famille tel et tel. Kote wana choix ezalaka te parce que wana ezalaka Nzambe nda impozaki biso. Maman Maria, wana Nzambe impozaki biso donc yo botama na famille oyo, yo botama na famille oyo parce que bébé moko ta sala choix Nzambe ngai te na lingi tinanga na famille oyo. Donc après ça, eza na makambo tozobika na sena mo Nzambe apesi biso libre arbitre ya ko sala choix. Donc ko sala choix po ya kopona monongami na yo ya mwasi to ya mobali. Maman Maria lobi esengeli d'abord ko sala choix na elongo na Nzambe. Ko sala choix elongo na Nzambe, vraiment c'est vrai parce que ceux qui ont sali choix et le monde Nzambe te okotombe na auto taki koloba na divorce pe na désolation. Tolingi koloba nini pour na ko sala choix ya conjoint ou bien conjointe na yo et c'est d'abord oyeba ya liboso ko banga ko se confier na apparence. Lelo oyo tozomona batu ezala bilenge basi ezala bilenge mibali pour na ko sala choix baza ko se fier plus na apparence. Baza ko se fier plus na apparence. Alors tant yo oza ko se fier plus na apparence ya moto yango lelo tozomona bato ebele baza ko regretter baza ko lela parce que a mis pesa qui mingi na apparence. Bible même les jours banabiso na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. La Bible nous dit ceci: nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Cela veut dire, na bonzoto boye, toyebanite. Yango batrezo batoyebani bilongi kasi toyebani mitemate. Oui, c'est un verset biblique. Nous ne connaissons personne en chair. Donc na bomoto ndenga na sana nga boye. Papa Tim ayebi nga malamu te. Amen.
donc ndenge mama Maria Zaboye papa aussi ayebi maman te parce que na bonzoto na ye moto ayebi biso malamu ezaka mokeli oyo ya biso donc moto akela moto me ayebi moto malamu alors tango yo ozosala choix ya moto oyo bozolinga bosala na ye mobembo ensemble tango yo se fie na apparence ekozala pasi yango mama Maria abandi na biso d'abord kolobaki esengeli d'abord osala choix elongo na nzambe mama Maria tolobi eza na bandeko ebele lelo ntango azosala côté critère choix azobanda déjà na morphologie donc na apparence abi ngaso na bala il faut mobembo nanga azala boye il faut mwasi nanga azala boye mama Maria ozoloba nini na likambo oyebi pasteur Noela likambo wana ozoloba eza na motu ya makasi et ndenge touti na sujet na biso ya makasi oyo tolobelaki l'autre fois na oyo etali divorce nga nazoloba ke eza nde moko mpe ya elema oyo ezosala lelo ke taux ya badivorce ezala très élevé. Vous comprenez, pasteur Noela, parce que c'est bien bon. Là, tous les sabatou, Nzamba a sepelaka na divorce. Dieu est le divorce. Vous devez arrêter. Nous devons chercher la solution pour qu'il n'y ait pas de divorce. C'est bien bon. Mais il faut tout là qui s'appelle Batouké. Bilo onino e kozaka divorce. Obimi c'est le mot très capital. Il y a le lengeni ni lelo batu bazali kosala choix, baza flatter en apparence. Et nga nazomona que soki tozongi na kati ya livre ya Genèse okomona que nzambe oyo ayebi mutu malamu nzambe oyo ayebi biso kolekata biso moko aza kopesa biso conjoint ou conjointe kolandisama na ndenge ye akelela yo ayebi yo ayebi baposa no ayebi ba faiblesse na yo ayebi ba point fort na yo akotindelo pe mutu oyo azali a mesure ya ko supporter yo na ba point faible na yo pe mutu wana akozala a mesure ya ko soutenir yo to ya ko boa kelo ba fleur na oyo etali ba point fort na yo mais pasteur lelo tozomona nini te lelo okomona ndeko lelo tozana ba ndeko mibali oyo wapi choix na ye ya mwasi azokomilobela deja na mutu na ye ndenge ba crise ekoma nango boye nga mwasi oyo asalaka te mwasi oyo asalaka eloko te nakoki jamais kobala ye mais eza baerreur moko grave lobi nazalaki nayambaki mama pasteur moko nano lobi te lelo na bavant midi mama pasteur moko ayaki komona nga aye kose plaindre alobi mama Maria sunganga ndenge naza boye na banda na botama nanu nateka na ngati mais belle famille na nga bazo déranger nga baza kotianga pression balobi mais actuellement basignon so basalaka quelque chose tu dois aussi faire quelque chose belle sœur n'écoute ya mukolo azo proposer somme moko ya mbongo akende kozwa po bandaka commerce alobi mama Maria okazu na zumbongo wana soki na tie na commerce soki edindi na kosuka parce que nga na nateka na ngati oyebi pasteur Noela il y a des femmes oyo atekana nuta ebi mbongo te mais peut-être atala classe azana ba diplôme na là mususu aluki musala azuité et mobali okute na état wana ya chômage peut-être c'est la femme oyo nzambe atia na vie na yo peut-être c'est la femme oyo azalaki tirée na bakoti na yo mais parce que okuti na chômage okuti esala keloko te yo choix na yo ezomona kaka basi oyo déjà bakendaka mosala to batekaka basimbaka mbongo okoriske osala choix ya mabe et tant okosala choix par apparence dans le mariage tu ne seras pas heureux parce que ce qui rend l'homme heureux dans le mariage eza mbongo ya mwasi te. Mais ce qui rend l'homme heureux dans le mariage, c'est le fait de tomber sur la femme que Dieu avait prévue pour lui. Ndana no bara pasteur Noela na pesa ka témoignage nanga batu ba yebi yango na ko asona ko lobela ngote. Le jour où mon mari est venu vers moi, il n'avait rien. Parisien refoulé. Plongé na kati ya makambo na Nzambe. Azane l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté. Mais aya ko ebisanga je t'aime. Comme toute fille quinoise qui se respecte, na tout nenga besoin na nini. Alobi na ane l'autre côté chérie. Je n'ai que la Bible. Mais tant Nathalie kaka aspect na en extérieur. Nathalie bonzambi. Nga alobi na lingara na mibali ya boy.
pour nga nazalo kola nazalo banzambe so salinga grâce opesa nga mobali ya mbinga lokola nga na repeso merci. C'est-à-dire que na mukutu mobali ayi na vie na ngate mais j'étais déjà en train de traiter avec Dieu. Oyo akelaka mobali. Vous comprenez, mais la Bible dit dans toutes choses faites connaître vos désirs à Dieu par des prières. J'étais en train de prier dans le mukoko pesa nga mobali azala mbinga ponga na mwasi mbinga. Na boy un jour nazo mobali azam mukuse en tout cas mobali mikuse je vous respecte beaucoup que le Seigneur vous bénisse boza pe na batu oyo balingaka mibali mikuse mais j'étais en train de prier et tango nzamba tidi mobali veranga mobali yango aye na forme ya mibali nga na lingama na mbongo te pasteur Noëlla il n'avait rien mais tango na boneli na yoki conviction que c'est l'homme de ma vie Nathalie te ka ni lokotin je me suis engagée mais lelo naza heureuse c'est-à-dire ce qui rend l'homme heureux dans le mariage ce n'est pas le bien ou le matériel ou le moninga zanango mais ezala vraiment choix oyo nzambe aponelaki yo en aspect wana naza koconseille na bandeko oyo baza kotala ke avant nazo mwasi fazala kaka na boye to fazala kaka boye non nous devons apprendre à choisir avec le Seigneur. Nous devons apprendre à choisir avec le Seigneur. Ndenge maman Maria zozongela kolobele yango. En tout cas, ezali likambo moko monene pe likambo oyo eza ko jouer rôle monene na kati ya vie ya yonde ko zotala biso dans osali choité. Vraiment soki osali choix malamu te oko mema bomo ina yo molaité parce que tozomona makambo pe ba réalité ebele lelo na ba couple tozo yamba ba appel ebele ba plainte ebele il y a même la rediffusion ya mercredi maman moko bengi nga lobi maman en tout cas na lundi émission mais nazo capable pourquoi mobali na ngai abalanga toza na ndako sika moko tozo vivre mais abimakana mwasi ya patron na ye Jésus maman eyebani nazomona ngo basine nyonso nasala nini maman kolimbisanga po nalobaki okomelanga na Facebook na WhatsApp okomaki yango te mais toyokaki sujet na yo ozomona makambo ya lolenge ya boye ndenge ezokoma na kati ya bakouple d'avance avant diable a pénétré couple na yo avant diable a ya jouer na kati ya couple na yo et bandela makambo nyonso ezali yo moko ezali choix na yo lelo tozola bato mingi bazali ba victime ya ba choix oyo basala na vie na bango oza victime ya choix oyo sala yango peut-être ozobika vie oyo ozobika yo osalaka choix pona nini eloko nini influence ki yo po yo sala choix olandaka nini olandaka beauté naturelle beauté ya extérieur olandaka nini olandaka voiture olandaka veste wana lataka mokolo wana olandaka elamba oyo esalaka informe olandaka plante ou bien perruque ataka mokolo wana olandaka bureau oyo azalaka nango mokolo wana olandaka nini donc il y a beaucoup des histoires oyo bato bazobika lelo souffrance c'était à cause du choix yango nazoyebisa ndeko moko yo oyo ozolinga osala choix mpo okota na libala esengeli au préalable oyeba d'abord ke libala eza na ba aspect mibale donc libala eza na ba aspect mibale oyo sengeli oyeba donc libala eza na deux bases primordiales oyo esengeli oyeba na kati ya deux bases primordiales ya libala tozali d'abord na première base oyo ezali spirituelle esengeli d'abord oyeba ntango nakomi na age moko boye nangi nasengage na libala koyeba ke libala d'abord eza na babase moko spirituelle base spirituelle pourquoi parce que tozoloba liboso libala mutu asala libala yambo eza nzambe mais Dieu aza moto tomonaka te le Dieu c'est le spirituel donc na kati ya spiritualité esengeli oyeba ke libala eza d'abord spirituel ntango yo koyeba ke libala eza spirituel na monde spirituel toza na deux mondes oyo toyebi eza na monde oyo eza koappartenir na nzambe eza mpe na monde ya diable alors libala ezalaka monde moko deux mondes esetirayaka donc bitumba ezalaka na deux mondes mpo yo
réaliser libala yango ntango ozokota na libala esengeli oyeba déjà ke na kati na libala nazokota eza na bamonde mibale ezozelanga alors il faut nakota na libala oyo ekomemanga na monde oyo ekotinda ngai nazala na kimia na monde oyo ekotika ete ngai nazala toujours connecté na nzambe soki osambelaka mais ata yo osambelaka te servant de Dieu alobi ete avant que tu sois né avant que ozala oyo ozali il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre wana ochange yango te eza nde choix na yo mpe ndenge osala wana ozala no mpe payen nous parlons de choix donc eza choix na yo osala ozala no payen yango bible elobi ete nzambe atikela biso choix topona malgré celui qui a créé l'univers il nous a donné le droit ya kosala choix ndenge olingi mais alobi pona malamu alobi neti liboso na bino kufa mpe bomoi mais nayebi si yo pona bomoi parce que bomoi ezali nzambe c'est la même chose donc ntango ozokota na kati na libala esengeli oyeba ete libala eza na deux bases primordial oyo olingi esengeli oyeba eza na base moko spirituelle mpe eza na base moko tozoloba base moko matérielle base spirituelle soki yo oresir te na choix na yo par rapport ya base spirituelle yango tomonaka makambo ekomaka ebele kati na base spirituelle ntango yo ozolinga osala choix il faut kosala choix elongo na nzambe ndenge mama Marie alobi il faut d'abord koluka nzambe il faut d'abord bible elobi na biso na Corinthiens abi tomiyebani te en chair mais soki okoti dans le spirituel okoyeba moto amen. Si on continue dans le spirituel, donc dans le spirituel, là, tu prends le temps de chercher Dieu, de demander à Dieu. Ata lisayo ntsela o nini yo zokota. Ata lisayo mwasi nini oyo ozolinga osala na yo route ensemble. Bato ba se confiaka na Nzambe. Bazalaka déçu te. Lelo yo za déçu parce que on se confie qui na Nzambe te. On se confie qui plus l'apparence. Moi j'aime les femmes blanche, j'aime les femmes bleu noir, j'aime les femmes bleues, j'aime les maris ou à ça costaud, mobile ou à ça la banque, mobile ou pense à la banque ou à un emploi. Les jours au lendemain, il fait peur de cet emploi. Mais il y a un banque ou à ça la banque, na banque ou à ça na Vodacom, ou à ça la Airtel. Osez pas tout peut basculer. Donc likambo ya choix bilenge basi bilenge mibali yo elenge mobali obingana na bala mwasi atanga na IPC ngana bala mwasi asisa na campus mwasi tanga phase à l'intellectuel alléluia donc ozomona comment ozo canaliser choix na yo alors tant ozo canaliser choix na yo est-ce que c'est avec Dieu que tu es en train de faire ça? C'est avec Dieu. Le nom cause moi si on assiste à la campus, moi si on assiste à la IPC, moi si on assiste à la IEC, la institution sur la Cardinal Malula, moi si on assiste à Wana. Est-ce que c'est la femme qui te convient? Est-ce que c'est avec elle que Osana qui met la Katianda Kunayo? Maman Maria. Oui, parce que là, Matondi, oui, Makambo Zoloba, Eza Makamoko. Très très capital. Amen. Oyebi lelo eza na ba couple belé ba koma kolela. Lelo eza na ba mame belé ba koma kolela. Likola nini? Likola choix. Yango yo ndeko mwasi ozolanda biso nanu obalité oza mutaliba ko malamu. Amen. Yo ndeko mobali ozolanda biso na ngongo nanu obalité oza mutaliba ko malamu. Parce que à travers émission oyo vous allez éclairer. Vous allez éclairer pour que vous allez heureux ou heureuse lobby koyaka. Les lois de belé bazole la pasteur Noëlla. Les lois de belé baza ko souffrir na loko bazoye baté babima na kati na ngombe ngeni. Oui, le fait ya ko tomber déjà na choix o ezali ya yote. Ngana lobaka ko choisir ma B ezali ko tomber na mobali o nzamba bongisela yote. Ko choisir mabe et pas ya papa ezali le fait ya ko tomber na mwasi o nzamba bongisela yote. Ngana lobaka eza pasi ya mikolo na mikolo, c'est-à-dire que omeme kulusu oyo mukolo ko kitisa mokaka mukolo nzamba robeta siffler. Maman Maria, na monaki na ba réseaux sociaux
kaka ndenge toseka moke balobi na église moko mosala na nzambe alobi boya na mikumba na bino. Bible lobi Jésus-Christ azobenga venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mosala na nzambe atei likambo wana boya na mikumba na bino. Bato nyonso baye abone difforme papa moko aye amemi mwasi ne na mukongo. Yes. Tant balobi bato nyonso baye na problème na bango mosala na nzambe akobondela mpona bango. Papa amemi mwasi na mukongo. Bato bazotala bakanisi mwasi wana aza kobela. Ayene liboso mosala nzambe bino sala nzambe yanga pena mokumba yeyo yango na yepo nzambe sunga ngai mama Maria nazo nsele maloba wana ezalaki kaka bisolo to sexa badongo bazotala biso to seki mais c'est triste vraiment c'est triste ce que monique papa wana komaki tina niveau wana vraiment c'est triste. Amen. Ça prouve à suffisance que papa asalaki choix wana yemoko. Vous comprenez? Parce que le choix que tu as fait avec Dieu, Dieu ne déçoit pas. Amen. Dieu ne déçoit pas, pasteur Noëlla. Amen. Oui, mais bandeli, tu peux choisir avec le Seigneur. Ozomona neti kaka fallait à la beauté. Mais na suka na ngoko loba nzambe merci parce que choix on a sala ki na yo longo ezalaki choix ya malamu. Ngana pesi témoignage janga na lobi le papa linga kinga il n'avait plus rien. Azaki na mbongo te mbongo ko ko tirer moi c'est vers mobile ezalaki te. Mais yango tenga na landaki. Je pouvais voir ce que l'œil physique ne pouvait pas voir. Amen. Et lorsque je me suis engagée avec mon mari, baninga nanga basekanga pasteur Noëlla à l'époque. Ma famille nanga il y a des gens qui m'ont rejeté. Rien que pour na choix na salaki. Mais aujourd'hui, dans ma famille tout le monde dit vraiment tu avais raison. Il y a aucun débat mobile wana. Vous comprenez? Yango comment que papa na ya memi mwasi na mukongo alobi ke ye mukumba na ende mwasi wana tout sécaté mais epesa biso mayele soki mutu o nzamba keline lingi na ye akomi mukumba c'est dangereux. Amen. Bible zoloba une femme la femme est porte-bonheur. C'est-à-dire la femme c'est celle qui porte le bonheur. Celui qui trouve une femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant dit pasteur Noëlla. Et tant mobali a trouvé yo, a kanisi qui a trouvé bonheur. Et kolala kolamuka okomeli mukumba. C'est dangereux. Nzamba keli moi si te pas que za mukumba pona mobali. Mais nzamba kela moi si azala aide semblable. Alors je lui ferai une aide semblable. Aide semblable azali wana pona ko alléger azawana pona ko mema bonheur pona ko mema nyonso esalaka mobali asepela. Vous comprenez? Mais soki sikoyo komi mukumba pona mobali mama yo mama ozolanda nga soki penzo za mukumba pona papa nalobi mona biso to sunga yo parce que biso to ko encourager papa à divorcer te oyebi ke Nicolas biloko na yango ba to divorce c'est belé pour papa bundanya ko kite na tika na ngai ami débarrasser na ye or ezalaki choix na ye moko et soki aussi otomber na choix moko ya ndenge wana oza censé ya komema croix na yo jusqu'à la fin parce que to moni to kotalisa et ndenge to lobaka na téléphone que la Bible parle. Amen. Tokotalisa comment mwana nzambe moko pe atombaki pe na choix moko pe ya mabe na kati ya Bible. Il s'agit donc d'Abigaël. Vous comprenez? Oui. Bible so témoigner qu'Abigaël azalaki kitoko, azalaki bizaleli malamu, donc azalaki mwasi moko ya malamu. Mais mwasi ya malamu ake ko tomber na mobali ya mabe. Mobali ya mabe te po biso na téléphone tolobi ki azalaki mabe, mais na bala azalaki mabe po nzambe mutalobi. La parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Bible so témoigner que na bala azalaki bizaleli mabe, il était comme son nom. Donc mabe na ebandi na kombo. Et puis e ko lata na bizaleli na ye, un homme impossible à supporter. Et parce que Abigaël assis atombaki déjà na choix wana oyebi pasteur Noëlla na lobaki il faut peut-être kundela yango mingi biso basali ya nzambe soki tozo teya histoire ya Abigaël to teya
kango kaka na sens moko positive tolinga kotalisa bato kaka ke Abigail oui Abigail azalaki mwasi ya malamu azalaki na bonzambe mais Abigail pas asalaki choix ya mabe pasteur Noela parce que Bible etalisi biso na 1 Samuel chapitre 25 bino bato bozolanda bokotanga banda verset 1 tina ba 39 kuna boko comprendre que Abigail asalaki choix ya mabe parce que Abigail atikali komona esengo te epai ya Nabal makambo ya Nabal kaka mabe semeur de trouble akoluka batrouble oyo ye kutu akokoka kopesela yango solution te ozomona enyonso wana ebandi a partir ya choix sikoyo mwana lobaka il faut mpe tokumbola eloko oyo eloko nini esalaki Abigail mwasi malamu boye mwasi kitoko bo mwasi bonzambe boye nakende ko se retrouver entre les mains des méchants. Mobali au Bible bengi que c'est un méchant. Attention. C'est maman Maria quelque part ceux qui t'ont peu histoire malamu ngala ko ba Abigail palandaki moi bien aimé ma jeune sœur dans le Seigneur bozo landanga. Okoya kokoselaka nzambe makambo oh Seigneur nga penza mutu na bangi yo boye nga mutu na saleli yo mingi na adoration na intercession lelo penza na se retrouver na maboko ya mobali yango bisaleli mabebo nzambe yaya yo mutu ozolanda biso soko olandi kaka eloko oyo je t'assure okomata bangombo kosilisa mais Nabal achangeaka te okokende lozizila okokende mangengenge nzamba kovanda ka azotala yo pona bana ko changer te c'est un méchant vous comprenez en tout cas toujours sambela kokosa biso te que tu avais choisi avec le Seigneur il y a des sœurs en Christ bazo sala pe ba choix mais bazo sala ba choix na nzambe te vous comprenez pasteur Noela là akotala kaka frère ayaki na car Dieu m'a béni qui t'a dit que ni tout kanyo c'est bénédiction qui t'a dit que ba ministre nyonso tout baza bénédiction pour na baso ba maman ya soulever likambo ba ministre na yambi yango penza bandeko basi en tout cas ezokamwisa yo selenge mwasi ozosala choix ozosanga funa ba la ministre mais mutu wana nayebi te Maman Maria, bandanga na botama, ceux qui ba ministère ezala, na mona ministre otaza célibataire, aza ministre, bandeko boko témoigner biso, na ba la député, na ba la ministre, mais député yo solo boko bala, ministre yo ko ba solo ba okobala, abandaki peut-être ezala ki étudiant, aza na fiancé na ye, ba bala ni bazana ndako basi ba komi na bana, ceux qui mitano misato te moko, asi abala po, to mona kata bazala nyonso to bazana l'est mais baza déjà akobala. Mais yo zo ba okobala député normal ministre par la foi ou bien ezaka déjà ministre ya moni maman c'est ça vraiment otozo bika lelo likolo ya choix ya ba Nabal oyebi pasteur Noela yango wana bandeko bozolanda téléfemme bino boza ko pambwa parce que ba ka esengeli longo na misu na bino au nom de Jésus amen oyebi ndenge ba jeune sœur nga fonga bala ka ministre ndenge otolo ba tout à l'heure nga zo ba elles sont en train de perdre la tête. Comment se fait-il, ministre wana nemo lobby, mandat to bota mati to koliboye, na me to moniter c'est marié, une paire de tel mais eza na jeune sœur moko kuna zo lotaka ye. Nga na benga kango eza ndoto ya baba. Ou soit ozano kaka mosaleli ya Satan oyo bovanda na bozelaka kaka bo accomplir mission na bino ya troubler ba foyer bato et ce n'est pas bien ngana lobaka jeune sœur nyonso atana mobali te tu as ton mari amen ozana moi sinon parce que nzambe le rakeli Ève a longoni quelque part yo pas avant exister Dieu t'a tiré quelque part de quelque part alors longola bandoto kenga na kobala kaka député soki penzamba tia député na nzela na gloire à Dieu. Vous comprenez? Et ça, le maman pasteur na ce qui sont moqués. Obinga na domaine ya ba maman pasteur. Tozo mona makambo. Et ça na maman moka lobi maman Maria. Soki na ye ba kake ba pasteur nde bato ma beko le kamibali nyoso na mokili. Mbolinga na bala na ina pasteur te. C'est vrai. Na ebisi nga na lobi maman oza komikosa. Nani ebisi yoke ba pasteur nde mibali ya mabeko leka mibali nyonso na mokili loin de là
otala nanu choix na yo. Attention, okoko bala no pasteur, mais soki aza mobali ya vie na yo te, akozala mobali ya mabe koleka mibali nyonso ya mokili. Mosali ya Nzambe aza akoki kozala mobali ya mabe te mpona mwasi na ye. Il faut luka nano yeba ke choix na yo olandaka nini epai ya mosali ya Nzambe wana. Olandaka noka posa pasteur yango osalaka nyonso abala yo, mais tu vas souffrir. Et pour ton information, le coup Nzamba il a divorce au Zalawana, tu vas endurer. Nani Abigail a enduré. Pasteur Nouela. Oyebi et le signe sur la qui c'est que Abigail a ça lemba qui na balle. Mais le coup là, moi ça robanga Nzambe, azaki moi ça eba ki liloba, ayeba ki ke divorce Nzamba ina ngona osani. Nzambe pesanga makasi. Wana zaki tembolo ya chaque jour. Na pesi mama yo mbongo mbote en passant na loyembo kitoko. Oyebi lelo oyo mukolo na bala zo kufa. Eza mukolo o Abigail ache apemi signe zo lakisa ke Abigail apemi pasteur no lepso to aba mama oyebi rumela te Abigail abala susu avanda te le roi Naomi biso to mona Naomi na kati ya Bible akufeli mobali mais Naomi atikala ya kuvanda. Vous comprenez? Pour mobali ya Naomi azalaki mobali ya malamu pona Naomi. Amen. Ozolanda Naomi atikala vanda azukanisa ayoka lisusu posa kobala te mais Abigail eumela te pasteur Noela bino bandeko ozolanda ngabotanga 1 Samuel chapitre 25 kobanda verset 1 tina 39 pour comprendre que maman Marie makambo zoloba eza solo. Abigail aumela te mbala moko pa David a récupéré et David a lobby Dieu merci. Moi ça bonne na banda ko lukazala. Bien aimé, nous devons apprendre à choisir avec les seigneurs. Tout l'andakate, n'est parce que nous là où tu connais numéro moko quoi. Nous na lo barango. Abigail azaki mwasa kobanga Nzambe mais alanda mbongo pa na bala. Pour pa na bala Abigail ando zange loko te. Imaginez-vous mutu au roi David azwa ko senga aide. C'est kazaki n'importe qui te. Amen. Donc mon bal yango azaki n'importe qui te, il avait tout. Mais comportement mabe un méchant. Maman okokende na libala wana po mobali wana tonda mbongo atonda mituka atonga ba immeuble mais okobanda kolela na douche pe muta ko consoler ya kozalati. Libanda batu bakobanga yo bakoanvie yo mais soki okoti na douche yo moko ozaka témoin ndenge ofongolaka mai olela nano po oyo ozovivre yebi kaka yo moko ndenge bandeko na biso bakongo baloba mamonambwa mafwila kumbundu mafwila kumbundu oyo mbwa amonaka ekufaka na miso wana telefone mpe lobeli yango lelo tozoloba likolo ya choix ya conjoint ou ya conjointe nauti koloba awa likambo ya libala ou bien ya kosala choix et ça peut likambo moko za spirituel. Les autres ce qui te lobby, il y a beaucoup de nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nous on les baso tout menga le na kobala thème, na kobala président, na kobala ministre, na kobala boza bien. Mais ndeko nanga, les autres ko pe cet exemple, les lo bato tozo benga ba maman député, tozo benga le lo ba maman président, bazo zwa le kumo a passant to salier première dame. Maman Denise Ndamba pa molayo. Les lo ba maman Denise ba komi la première dame na mboka o. Mais ce qui a détenu le solo, il y a choix ndenge babandaki na papa okoye bango te okondimate andimaki na tango wana ezalaki choix na ye papa ponaki ye babandi vi na bango bazokende ti ndenge Nzambe amatisi bango lelo bakomi esiko bazali mais yo kaka boyebika na bala président okomo koluka kokota bakisi koinfluencer mitema mibali ya batu oluka député oluka ministre mobali ya batu abali yo choix na yo misu na olalaka pomi te ozolula mobali ya batu tu ozolula mwasi ya batu lokola David mpe quelque part bana olula Abigail na maman Maria oyebi abana kotala mwa lisu o mwasi bolamu oyebi eza ndenge nini. Il faut te le voir au Bible lobby. Ngala linga ko bakisa te, linga ko longola te, mokite na joli kambola Nzambe. Bible tali si bisote bisika o David azali ko lula Abigail. Alula qui était, mais seulement ils ont la circonstance et ça là qui que David à comprendre que Abigail c'est une bonne femme. Et ça lui tant
tango roi David azwaki mokano okende kosakaje ndako ya Nabal azokende mpo akende koboma mpona nini mpona mabe oyo Nabal asalaki et nakomona lolenge oyo mwasi ya Abigail accueilli vers roi David avec beaucoup d'humilité nakomikitisa na makabo na ba offrande David penza atali alobi en tout cas mwana mobali oyo aza na mwasi ya malamu ezalaki mpe komona mpe kolula mama Maria parce que acte wana oyo Abigail tokosala nango débat te c'est la Bible acte oyo Abigail asalaki esimbaki motema ya David parce que il y a aussi beaucoup de choses à passant tozoloba ezala mibali mingi mpe basi mingi lelo à cause ya ba mauvais choix na bango atali azotala tam su couple moko eza pembeni ndinga ndenge bazobika lobi en tout cas si nazwaki ata mobali ya lolenga boye soki nazwaki ata mwasi ya lolenga boye miso emonaka me motema nde ebombaka omoni babiloko abongo ekoincide ke likambo moko ekomi mwasi abongo obe mobali abongo aperdre mwasi oube mwasi abongo aperdre donc il y a des choses ezaka parenthèse mo tozolobela donc cela veut dire que sala choix na yo elongo na nzambe parce que soki osali choix na yo elongo na nzambe oyo ayebi destine ya moto yebe akoaccompagne bino ntina destine na bino donc yo kokoluka te obrûler ba étape ozosala choix parce que okuti moto wana ndenge aza bongo mama Maria nako meka koloba eza na ndeko moko asalaka choix même biso nzoto esalaka na ntango choix ezosalama mais na likolo na nzoto nzambe apesa biso molimo mosantu mpe molimo mosantu azopesa biso makoki ya kodiscerner ba esprit donc cela veut dire la sœur avait fait un choix na kati ya bolenge otali lobi yango mpena mwasi mpena esika azomona mpena esika oyo azokende ka ndenge mama ya lobi atali mobali mpena bike poche yango eza molai te eza nango mokuse mais liso ya molimo emonaki donc cette sœur là amonaki déjà na kati ya molimo oyo ezalaki mobali wana mais na miso ya bomoto bato bazotala sapato bazotala modèle ya pantalon bazotala modèle ya enfilage babi oyo mpenza ndenge aza mpe eske azomona mais lokola nzambe aza na bibombamelo soki moto ase soumettre na volonté ya nzambe aza na bibombamelo akokisaka na nzela ya moto wana lelo mwasi wana aza moto na esengo oyo bazozela baluka baministre mwasi wana mobali nakoma ministre ye aluka ministre te atalaka sapato wana ezalaka na poussière mais ayokaka intérieurement la voix de Dieu eyebisi eke ye wana mobali na yo ye wana kokomisa yo mwasi na esengo lelo mwasi wana aza moto na esengo tozwa lisolo ya kotala mosali na nzambe asambeli mama Maria tozoloba mpe kaka ntango tozoloba sala sho elongo na nzambe abondeli alobi Seigneur j'ai besoin nazwa mwasi oyo akoconduire ngai na ministère j'ai un ministère Seigneur je veux une femme de prière une femme qui sait supporter une femme aide semblable mosali na nzambe abondeli kosisa abondeli apesi nzambe mpe tala nzambe alikake abi Seigneur nalingi lelo namona mpena kokokiseli nga shwa na nga nakosala expérience oyo dimanche abina ozala moto liboso l'église donc sera liboso akokota nzambe tosala alliance nde tozobeta bona mama Maria mosala nzambe abi nzambe tosala alliance mpo na yo yebake yo ndo yanolinga wana eza ya yo tosala alliance mwasi ya liboso sera liboso akota na église ye wana nde yotindelinga parce que nasengi epa na yo mosala nzambe asali tout alala ekutu na église aboyi kokende parce que alobika mosusu akaka okuta déjà basere mosusu basibaye mosala na nzambe avanda liboso ya chair na ntongo bato nyonso bazoya ye kaka nzambe lokola azalaka juste nzambe ayebi destine ya moto mama Maria mosala na nzambe avandaka bo amona fungoli porte l'église nezali na albinos moko ayaka wana c'est le jour là c'est cette albinos qui était venue la première na église ntango mosala na nzambe amonika albinos wana koti atie motu na sala bi Seigneur pourquoi tu m'as déçu maman Marie mosala na nzambe abi Seigneur l'a déçu il a regretté comme c'était une alliance ya koloba choix na nga nasala ngo na nzambe il était censé abala mwasi wana na motema pasi il n'a pas voulu décevoir Dieu azwa mwasi wana na motema indépendamment ya volonté parce que yabande kozela ntango mosusu soki ya ndenge nini mais quelques années plus tard na nzela ya mwasi wana albinos oyo ministère ya mosala nzambe yana ekoma eza na barumbu
oyo mwasi wana bana oyo abotela mose na nzambe wana, ces enfants là sont devenus de grandes bénédictions pour cette œuvre et pour leur papa. Avant da mose na nzambe témoigner kolobelo kwana après avoir comment on a bilembo nzamba qui c'était elle la femme de sa vie. Voilà comment quand nous faisons le choix avec Dieu, nous devons maintenant et se soumettre à la volonté à Nzamba. Exact. Et se soumettre à la volonté à Nzamba. Les gens ont critiqué, les gens ont parlé. En tout cas, il y a un nouveau ministère. Albinos, est-ce que Albinos a zamouté? Vraiment. Avec que là, Nzamba était. Mais les noms aussi dans Nzamba wana azamotone sengo na albinos na ye et ministère ne kola na albinos na ye les noms va comprendre qu'il avait fait un choix avec Dieu. Amen. Donc ce sont les exemples de ce pays sabino kota lisake moto asalaka choix et le mot dans Nzambe azalaka déçu te maman Maria oyebi parce que to koni kokita likambono uti ko bebeza motuya mais na kozonga mukesima likolo ya koboya kosala choix et le mot dans Nzambe tozomona ndenge olobaki tout à l'heure jeune fille avandi azo rêva lobinga kaka ministre ou bien nga kaka mobali ya sabonga et tozomona bango nga na futela na lopango moko na commune na Kinshasa to futela lopango moko na marabout moko alaki wana pasteur là il y avait des jeunes filles bazoya ko sokolisa nzoto et pas ba marabout pona ko luka kaka mibali oyo babonga déjà tala ko luka choix ko luka ko sala choix yo moko esika nini koyiko mema yo bafille ebele bakotisa baesprit mabe na banzoto na bango bakenda même kosakouple na banganga likolo kaka nini azwa chance ya kokutana na mibali oyo basi babonga jeune sœur ozolanda ngai yekola kosala choix na yo na Nzambe choix oyo kosala na Nzambe ezali koluka kose soumettre na volonté ya Nzambe tala mosala Nzambe asengi Nzambe asali choix na ye na Nzambe malgré que lipambo yango eyelaki na forme wana eyelaki ya monaki yango déception mais Dieu ne nous déçoit jamais. Amen. Nzambe otondimela aza Nzambe oyo akoki kodecevoir biso te ntango osali choix na Nzambe ata na ebandeli ozomona ondire neti te mais yebaki na katikati tina suko za moto nesengo. Amen. Yango eloko nga na koyebisa bandeko bazolanda biso tolukaka te to imposaka Nzambe mais tomitika na se ya volonté ya Nzambe. Amen. Koluka kosala choix na Nzambe eza eloko moko ya malamu ekotia yo ozala mobali nesengo okoma mwasi nesengo. Amen. Koluka kosala choix na Nzambe ekosala ete ozala mobali nesengo pe mwasi nesengo. Lelo tozalaki juste une introduction na biso na thème oyo tozolobela comment faire le choix d'une conjointe ou d'un conjoint. Yango bandeko bolandi biso tolobi d'abord premièrement il faut kosala choix elongo na Nzambe. Na émission na biso ekoya tokolobela comment faire le choix ndenge nini kolinga ndenge nini kolinga vraiment basé na Nzambe bazali na bonya oyo epemami elongo na molimo mosantu bakoriente yo oyo ozotala biso comment okoki kosala choix. Ezalaki esengo malamu ya kozala liboso na bino ya etandoike mpona koloba na bino na ntina na oyo etali choix du conjoint. À partir ya choix moto akoki koresir vie na ye, à partir ya choix moto pe akoki kodétruire vie na ye. Yango ntango ozosala choix ya moto bokosala ne route ensemble esengeli ose confier na Nzambe. Ezalaki émission téléfemme oyo ekamamaki na mosali na Nzambe pasteur Noela Chimanga Mungenga na poko na lelo tozalaki mesengo ya koyamba mama Maria Chama Kayowa oyo tomisai na epe mingi. Mama Maria, je pense que tokomi na suka mwa bapuku bambote pe mwa programme ko zali nango oyo etali ba maman ya plaidant ensemble pour l'homme de Dieu okoki kopase yango na lombango po to sukisa émission na biso. Oui, matin dit pasteur Noela Nzamba pambola yo nazaki koloba que par la grâce de Dieu toza na musala munene oyo wapi elengelami na Kasanguru plaidant ensemble pour l'homme de Dieu bandeko boyebi eza lisanga ya ba maman pasteur lisanga ya ba femme servante oyo tobondelaka kaka mpona basali ya Nzambe. Siège eza na cité verte 12e rue numéro 48 na salle de fête panafricaine tozalaka wana chaque lundi de
16h30 à 19h30. Mais mbalo to ana campagne de prière. Et ça campagne de prière auto lengeli en faveur à basala nzambe ya mokili mobimba. Yonde ko vendela ka kotonga basala nzambe po basentaki, po basalaki boye, po bazongisaki boye. Mais oyebaka te ke ezali diable nde mutu akenda ko combattre bango. Biso to tongaka bango te, to fingaka bango te, mais to organisaka nde ba campagne de prière en faveur ya bango. Yango obengami na campagne de prière ekozala na Kasangulu et mokolo ya le 22 mai. Ba bis esprit de vie ekozala na cité verte na rue boulangerie pona komema bandeko nyonso yo babongami pona kokende kobondela na tina ya basali na nzambe. Merci beaucoup maman Maria pour le programme oyo yo mama olandi biso. En tout cas c'est pour la poser le programme oyo pona kobondela mingi pona basali na nzambe. Tozala ki mesengo kozali boso na bino ya mboko suki sa tozo pesa merci na bino ba téléspectateurs na biso nyonso bolandaka émission téléfemme na bino bo programme so ba conseil pe bino o boza ko soumettre ba problème na biso ba problème na bino plutôt et pas na biso po ete nzambe na biso to lukaka asala na bongo na bino tika nzambe apambola bino to pamboli réalisateur na biso papa Charlie Kanga oyo aza kosunga biso po ete émission o ele kaka nzambe apambola ye pe libota na ye na pamboli équipe technique mobimba nzambe ya lola apambola bino na bosani te a passant nazo pesa coucou na chéri nanga pasteur Pierre Chimanga nzambe apambola yo na bosani te mon patron mon boss papa Alexis Bungudi nzambe apambola yo vraiment yo soutenir émission oyo nzambe apambola yo pe libota na yo ezalaki émission na bino téléfemme tokutani dimanche oyo ezali koya nzambe apambola mabota na bino ciao. HP Media, chaîne qui vous édifie.